mbote batata ba mama bandeko ba landia eko RDC likambo na likambo ezalaka na tango na yango lelo toza na likambo ya elubu ya star. Elubu ya star eza moko ya ba émission oyo epesamaka awa na eko RDC. Émission oyo epesaka leçon na ba recette songolo pakala elongo na ba artiste na biso ba star otolingaka mingi. Wana ete lelo elubu ya star e meminga malembe ti na commune ya Bandalungwa toujours. Bala elekaki nazalaki na commune ya Bandalungwa. Oyo je suis na commune parce que naza toujours ko évoluer petit à petit pour faire comprendre avec le temps. Parce que à chaque instant la terre tourne, la réalité change, il faut juste s'adapter à la situation. Et biso to s'adaptera à la situation pour te bénéficier na artiste na biso par rapport à ba recette na bango. Comprenez? Donc ba recette au basé la biso biso pe saka biso pe moi maele boyebi par rapport na yango. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons juste pensé à une artiste comédienne oyo na kombo Elbi a ko meka ko ebisa biso elubu nini oye a préféraka ko sala to pe recette a meka ko sala biso pe to zo maele par rapport ya elubu wana to sala la yango. Voilà. Émission na biso ya lelo ekobanda bongo. Mbote mingi na bande kono so bota la biso de partout. Mbote na ndeko za na sima ya caméra. Merlin Niwa, merci à toi. Mbote na mon boss Jean Thibaut Chiwabwa, merci à vous parce que ba initiative a boye et ça là quand même bien ya oyeba kemutu. Mbote mingi na ba yanga nyonso. Tokota. Toyeba lolenge kani tokokutana na star na biso to mekampe ko so anaye pona ya recette ya mokola lelo o to bengaka elubu ya star o ememi biso lelo awa. Merci aussi à Tokota malembe. Maman, bonjour. Kimezali maman. Kimezali. Tosoluka mwana na yo Elbi Mboye. Bon, Elbi aza ndako. Aza ndako. Romona. Bino banani. Biso tozali Eko RDC, Daniel Lebika. Babenga nga mingi timbela masolo. Na ito timbela masolo ya elubu ya star na mwana na yo Elbi Mboye. OK. Nga mama Sandra Mboye. Yo mama Sandra Mboye. OK. Na ebiki olakisa mwana na yo ba elubu pe moi belé. J'en suis sûr. Wana ezaka devoir mama nyonso. Mama nyonso oyo alingaka mwana na ye un jour akoma musika to un jour akota ndako ya libala il faut ebanda na kati ya ndako pona olamba. Donc soki na koyeba mingi moi moke eza que lelo elubu yo mwana na yo Elbi akosala biso ekozala maelo mama transmetaka pa mwana uta mikoleleki. Eza bongo. Merci. Wana pe ya yemo ko pe bakami pe lisusu. Na yemo pasali ba recherche na pas bakisi. Mais ya mutu e utaki pa mama. Ya mutu e bandaki pa mama. Donc ozwaka ya ko servir venant mwana na yo na ba éducation wana par rapport ya cuisine. Ekozanga te. Bana lelo baza mutu likolo. C'est ça. Ekozanga te. Wana vraiment na vandi sa penza makambo na malamu pona bana nga basi nyonso. Donc lelo to sepela na loboko ya elubu à travers maman. O sepela makasi. Merci maman to mona kasi Elbi. Ça va ça nanda ko kota. Merci mesdames et messieurs, comprenez déjà tout ça la lopango déjà ya bastar. To kutani na maman expliqué biso, c'était bien. Coco. OK. Bonjour. Comment? Ah, ça va bien, merci. Bonjour Daniel. Ça va? Ça va bien, merci. Ni na ipsoga no ya na yet. Ni sous na ba caméra. Na ipsoga ke no ya te. Si le vite soleil no la bouto ibisingo ya mais si pardon. Comment tu vas? Je vais bien, merci, ça va. Au fond de moi, qui est cassé? Problème. OK. Na habité. Les gens ont surprise t'étais. Si, ça se capo moni caméra. Si. Mais le bosa bando qui est niveau to solo le lobi ka to yanga kuna raisonner que bete do bete moi tour mais na bete ki ya ba caméra quoi. Tena mama libanda mamba lobi po. Lobi na tournage. To solo na mama libanda maramba lobi po na yo so na ebiso e salo pasi. C'est vrai ma maman? Ta maman. Je ne crois pas. Vous me dites? Je crois pas. N'aime ça. Si. Au permettre nga.
Je te permets. Boka bonne kokota. Jamais, jamais, jamais. Non, ils sont aussi ma. Boni maman, qui est bien. Ah oui, ça va, na rythme à Congo et na rythme à Nzambé, na bana, ça va. Qui est bien. Ça là. Oui, on était au tournage hier, on a Merlin Doandoki, yo tokutane no to vandi mais, oui, c'est que je vais passer à la maison mais na bête ya ba caméra. OK. Ouais. Comment tu prends le temps ya ko partitionner tant na yo? Maman nandaku mwana musala ba tournage parce que ils aura bien autant. Ça andeng. Ah, Daniel, bon. D'abord, Elbi Azali, Elbi, Oboyebi, une artiste, elle est canate, va pe sabino bakanda, pe sabino plaisir, et mobo fingaka. Elbi nandaku azaka pe Sandra. Elbi azaka Sandra. Nous c'est une mère, j'ai un petit garçon, au le 6 mais encore ça 5 ans. Donc, Elbi a une vie. À part ça, tout ça là qui est fort, il y a partager ma tâche. À part Kozala. Actrice théâtrale, na salle la kanzambi. Elbi chante à l'église. Elbi c'est une chrétienne oyo abimaka penza ki église ayembeli nzambe. Net les autres journées na répétition na église. Donc yango moni déjà boyé. Sérieux? Vraiment sérieux Daniel, sérieux oui. Quand même mon ça les a évolué si on est sur le tobi qui était au la mambaka mambalelo yo préféré mambalelo. Bon, des fois, il y a quelqu'un qui m'a toujours dit il faut vivre aussi en fonction du passé parce que ça donne l'expérience. Parce que ceux qui ont saboté passé, ça présente na futur. Passé, zoana ya malamu na ya mabe, sangisa pour bongisa présent et pour futuriser à la meilleure. Voilà. Hors du théâtre, au Salamsani. Hors du théâtre, Elbi, elle est esthéticienne. Donc, d'abord, je suis graduée à l'hôtellerie. À part ça, na boyaka nanga makambo sala par rapport à la réalité mobile na na misala wana. Et Elbi, elle est esthéticienne. Oyo pena makambo soki dégâts. Elbi, elle est esthéticienne. À part ça, Elbi, elle est chantre à l'église. C'est une chrétienne. Elle sert Dieu na Koyembela Nzambe. Je suis à l'église samedi de l'apôtre Domafuta que j'ai salué à passant. Lelo Star na biso Elbi Mbouye, tu prends sur votre temps ya ko s'occuper na cuisine. Daniel, pourquoi pas? Non, parce que bino les kabalo baba fille à théâtre, boza un peu likolo trop. Maintenant, le temps ya ko ça la cuisine vraiment bo échappe apparemment parce que tout le temps na ba tournage, maman bébé. Mais d'abord, comment il s'est là, passe. Ma fille à théâtre. N'a habité sur théâtre à Salabassi. Laisse-moi te dire, tous abassi, oyo, nous sommes formés à tout et pour tout. On n'est pas là seulement pour faire des enfants. On est là comme des mamans à la maison. Malgré qu'Elbi n'est pas encore mariée, donc, surtout nous sommes 7 filles et un garçon. Maman wana omoni wana c'était d'abord maman banda oteka biloka olia. Donc voilà. Donc dans la cuisine oui. Bien sûr que oui, tu es sur la maman et on est là pour l'engagner bisayo, so na biso bo beba na mama. Mama ebise ngai bo yoke lo ko bo beba na ile lo pena. Ai singa na tuni ebi pena ozo petra en formé na mamba lamba. Ai singa na zo ata ebi on zo mona na alamba ka fort. Ilo ka ngana biso yango. Ah, merci maman Jackie. Merci ma maman chérie. Oh, bientôt elle a 61 ans. Vraiment. Son anniversaire était les 24. Et ses enfants, Tobi n'a pas un abisso. Topé Saï le maire, oh, il a salé l'abisso, un petit réception samedi. Okay. Elle a 61 ans, vraiment. Merci beaucoup pour elle. Merci beaucoup parce qu'elle m'a fait une femme. Elle a fait de moi une femme. Bissonio sont des tozabo et côté wana penza. Il ne sera jamais déçu. Vraiment. Sonne si lelo to sengi Elbi to ebisi Elbi lelo Elbi est-ce que ko sala biso lo moko et sala biso bien oyo lingaka ko sala mingi oyo lingaka ko sepela ko lia oko sala biso nini? Bon. Donc c'était ça ta présence ici. Soki ngana sengi yo. C'est ça, c'était ça ta présence. Tu osais quoi ainsi? Nakoya, nakokoma wana menga na tuna soko ni mosa ila biso. Je peux, oui. C'est la biso neti nini? Bon, il y a beaucoup. Moi d'abord biso toza ba hôtelière. Moi je fais l'hôtellerie, l'hôtellerie ba l'accepte na ba recette hein.
Bon, il y a cette peut-être ça va moi parce que ça la banda peut-être ça moi bata embellé, mais je peux faire quelque chose. Moi je peux te demander, tu peux proposer. Non, si vraiment toi dans mon poste ça parce que mon vie en aclé ko dia ya lingara mingi biloko wana ya mboka parce que ba azo manquant autre les silencieux d'or. Bon on a j'ai de mboussa motema ya Shelmi de Jésus. Bon, les silencieux dans le cas yo lingami biloko mboka quoi. Moi je peux te proposer, je peux vous proposer mi pandi avec les champignons, mayebo o bison sotoyebi. Souvent ba lo ba biloko ba luba ndetoli yango mingi. Je peux voir les maïbo avec les champignons ou bien totali ngolo na champignons. En fait, o ekozala e komonana, on peut faire ça. Total accompagnement ou bien ba luba moi shima. Merci la star El Bimboui. Comprenez que c'est Lubuya Star, né Lelo, Talayo. Donc c'est un peu ça, au rythme toujours de l'éco RDC. Neto Mekarampe, ça là déjà rapidement. Et Kosabiso, combien? Et Lubunayo. Ah! Moi, ça le va avec ta cuisine. Où est solo? Je te dis, moi, si mon côté na mokeli, oh, ninzamba ki la biso, aïbisa mo bali na ye que chérie, j'ai besoin de $20, $50, $30. Alors le baka chérie, il n'y a pas à manger, chérie, il n'y a rien. C'est comme ça que Dieu nous a créé. Ah bon? À toutes les femmes, oh, bon, l'andanga ba imam toluba. Et puis, si vous allez accompagner na wenzo là, pas, attends, la bando sa wenda $30, m'kona na kosala ya 5. Ngana za grand frère moi ebisanga Daniel. So na ndaute na tiki ya meto 5000 na oya na lienanga mais jour na zara na ndako ka 5000 na tika kana et comme à 15000. Ah, je te dis c'est comme ça les femmes. Merci. Moi je vais vous proposer quelque chose. Moi nambo na nango na ebité soko débrouiller ndenge nini au sala et la biso mayebo wana lobi na mipandi topengulu ezali yango yo. Ce qui est conseillé la bicho yango nabi ke ko débrouiller sur yango. Je vais essayer. Je vais essayer. Mais Fanny Aloba qui a l'équipe dans l'ambat. Fanny Masoudi. Ah, mais bah téléspectateur Fanny Salaka au Boliaka. Ngaskoli no ya na total abo jiji no Fanny na leki na ngayo. Mimi na leki ope makasi. Christelle ma vie na leki aussi falo ko na ebi moi mswahili mais na leki bilelo. Téléspectateur bo jiji. Merci El Bimboui. Togo sa cuisine et marché déjà. Donc il marché mais tu es biké en fait bandeko bata la biso ezala ba wenze mususu ba permettre ka biso te zuto zo ba bilili. Neti wenze ya LB alors que nous sommes la wenze ya Gambela, vous comprenez avec la situation un pays en boka na biso ba permettre ka biso ba ti caméra ba kanga biso dia ta ba 5 photos za ba filmbu. Mais lelo te se permettre vraiment te ya kokende ko filmer mais to ko accompagner LB to mo aninge ako somba biloko ne pongo to zonga to banda situation na biso ya Lubuya Star to ko banango malembe te na suka parce que lelo Lubuya Star et meminga ato na bandalungwa non to za commune ya bandalungwa na quartier Lubudi sur l'avenue Zola 43 bis direction Luamba. OK donc ni na baika ke meminga lisusu awa na bandalungwa ko solola na star na bino ya pesa kabino mateya ninga ute ko lobane bandeli asekisa kabino apesaka mawa apesi kanda apesi pesengo donc lelo siko azopesa leçon na recette oyo a sepeli ko la biso lelo. Mesdames et messieurs, je pense pas, je crois même pas que vous serez déçus. Donc de quelque part au bout la biso avec intention boza la toujours wana parce que tuza wana tuzoko banango malembe pour ça biso quand même bien. Merci à toi la grande Sephora Diangangu parce que ça fait quand même bien oyeba ki uza wana uzolanda biso mimi lebika le regard d'une femme responsable alpha et foutu. Bientôt à Kinshasa déjà lundi na okende wana na aéroport na joyo na yebi ke soko rampo o sepela na Lubu elbi ose la biso ngamo na robenga elibi tete na ndaku ase la yo na kata ndako de façon que question encore pour nous de profiter de l'artiste par rapport il y a Elobu nae. Maman, c'est bon déjà on peut y aller déjà rapidement to kenda biso hein. Ouais. OK. Bima, Merlin, to sakani to kana choyalité to ko kenda siko na marché. Tokenda marché malembe mais tokozwa image te bandeko balandi bokomona biso ka tant tokozonga po ça nous prend un peu la tête na ba situation ya mboka balingi te bilili ezwa ma air nyonso to ebite lolenge nini to sala lisusu mais toko s'adapter na situation pour to bénéficier na artiste na biso yango te ko tinda biso to
tosala mosala na biso tobimaka tokendaka esala biso bien. Permettez-moi de prendre quand même ma marquette nanga, mon sac pour le marché. Merci. nayoki na mboka babeti babonda eleli brukutu sango malamu na matoi ya bato epesi eko RDC balobelaka politiki basalaka mpe émission ya misi émission losambo ejali abonnez-vous massivement abonnez-vous massivement promis déjà donc la star na biso mais bientôt bandasko les cartes de Baki nous a dit la moyen vraiment te ya récupérer ma vidéo na biso na Wenze parce que l'état permettra biso penate ba auto sala encore na ko bomba mais le rôle gambeleza Wenza munene y a pas moyen à faire dans tout ça ka Wenze na Samo il est un artiste ayasko abanda leçon na il y a mokola lelo par rapport ya recette à proposer biso lelo donc na elbingi la star ou alors c'est la biso et le goût et la star la Katia Eco RDC. Un grand merci à vous. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, Neka Naute Koloba, Wenze Sili déjà, Tozongis Konda, Kula Star. Malgré tout la Kisiban de côté, le Lengening, tout sali Wenze, mais quand même on expliquer moko rapidement avant tout banda déjà, Nina Biso, tout sombaki pour Tozana persil. En fait, mi pandi na kolamba. La ligne sauce n'est à la vert. Donc nous avons la sauce rouge, sauce verte. Sauce verte, c'est pour la tomate, la sauce sur la tomate. Ça c'est le persil pour les gens qui connaissent. Ça, ils ont solo. J'espère que Moutounion ça est bien solo. Ils ont solo. Ah, tous en concombre. J'espère que Moutounion ça est bien concombre. Tous en céleri. Et pardon, ndembi, pilpil nanga, je n'allume que ça la pilpil et ya vert parce que sauce tozo sala et osala sauce verte. Voilà. Pilpil vert. En tout cas, toza na poivron, yango vert. Toza na champignon, voilà. Normalement, on a ligne qui vraiment le que vous missez biso moi mon kilo ndio moko moni et ça parce que vous avez besoin de champignons na biso penda o ya biso penda fraîche on est beau maka mais malheureusement esa période nango te yango to sombi oyo esa déjà concentré oyo ça champignon yango maïebo voilà maïebo toza na mi panzi na biso ça mais ils ont mi pandi ya ngulu na mi pandi ya ngombe. Viande. On a viande. Tout ça oignon. Par cube, manger, ail. Et d'autres épices donc voilà. Donc ba maman ba tata ba maman ba ndeko balandina biso botala biso de partout bozo mona toujours nek toza ko dérouler na star na biso ba bloko nyonso ala biso to sombaki na Wenze to soit qui vraiment li ba coûter à cause de la bino babilili mais quand même la star a expliqué to banda siko na nini bon to banda na mipandi photo cha mipandi na moto po etoka kandi tout ça la etoki et après on va faire notre sauce tocha maïebo et puis toche ba épices misusu erotikala. Je vais commencer d'abord par assaisonner yango to sukoli yango ici bakati to sukoli toche na moto na tant toche na moto épices otokocha ezakaka ail na muscade na poivre blanc blanche plutôt ka yango nde tokosalela po etoka après quelques minutes tokoya ko kitisa pour mettre ba légumes na biso parce que les épices là que vous voyez ils appellent légumes. Voilà, ce sont des légumes de toko tchango. Merci la star to koba na musa na biso po to e balolenge kani to kokenda na ngoti na suka et ça la biso bien. Tu penses que ekoki ko biso bangonga boni? Bon. Au moins mi pandi 1 heure. Parce que fait bella, il faut ebima vraiment ndé to zela yango et ebima to lion na fufu. OK, merci.
Mais yo ne préférez fufuto balia rango pena loso to makemba. Tout dépend de yo olingila. To kolyango na makemba, okolyango na loso, okolya na kwanga, okolya na lipa pona batunso balia la bango mapa na biloko, okolyango pena lipa mais biso to lingi moi chima pour ça moi bien. OK, moi chima ne keza pas babiso balouba. Voilà. Merci à tout le monde parce que tout ça qui évolue toujours. Un grand merci à vous. J'en profite rapidement de dire aussi un joyeux anniversaire à toi, la grande merveille Kembi Mbala. Donc, merveille Kembi Mbala, anniversaire Kitoko. Une année de plus, Nzambasalo grâce. Tozana star, Tozo Kobana Moussana, Biso Nengetoyaki, Titoye, Toke Wenze, malgré mon mobilité, mais to quitter sur place. La chaleur à Kinshasa, mais on n'a pas de choix. Tosana Rompo, Eza Moussana, Biso, Tolaka Bino, Tosana. Merci. Siko star, ozo sokolongo na mai ya pio to na mai ya moto. Normal kaka mai ka to toka ki na pompi ende tozo sukola poto chango. Eza na ngwe gijete o chamwa mai ya moto ebimsa zei. Mon côté non. Exactement. D'abord déjà balia ka mipanzi ba ebi yango ezalo kwa ambisité esengaka ko tchano mai ya moto et tout mais pour moi je préfère to sukoli kaka to tie ba épices et to tie na moto. OK, merci. Tchengo épices na yo robaki o tchaka ka muscade. Na otokisa kaka na muscade na ail, poivre blanche na ndembi qui donc non même pas ndembi, ail, muscade na poivre blanc na ciboulette ya donc en fait ça le la balbenga ngo épices juste pour des viandes. Ils a pour na kolembisa misuni. Et pourquoi poivre blanche? Ce sont seulement des épices. Poivre blanc ça quoi adoucir au moins sauce hein. Yango ils a pour na quoi adoucir sauce na yo pour ils a bien. OK. Merci Wana Tozokoba toujours avec la star. Merci à Agnès Luboya parce que ça nous a d'abisso pourquoi pas les Mboma Mokondi à Autriche. Talara et Luboya ngo de Jekomaki et je tambusama toujours un Sabina Bouga dans Sabina Bouga yoyebi parce que yango je tambusama petit à petit toujours au rythme de l'écho d'IRC et ça évolue et surtout pas mal donc donc très bien. Na sukoli déjà. Na sukoli yango, po et banako. Na préparer ce qu'on épice nanga nako. Tokisa yango nango. OK, tokenda na lomango. On a star à Matisi déjà nzungu na ye ya mipanzi ya ngombe ache déjà na moto et le lenge kani zo sala yango pe aye kozwa ba épices na ye po acha etokana ba épices mususu ninga esibiso muscade na ail donc Linda Diamona marraine solo omoni lubu ninga zo sala mandenge zo kenda se fera diangango isala marabo osala toujours papa babli ya bo et puis ça la bien. Merci vraiment. Et pourquoi pas Léontine Kodia, Agnès Luboya, Léon Boma Mokonza Autriche, Anaclé Kodia, les silencieux d'or. Biloro au fond maman ça la kawe yango. Aïe. Faut sukola ngomandam parce que sinon préparer nango. Il faut seulement nettoyer avant qu'on piler yango. Voilà. Bon, pour ma cambe à épices, tout dépend de l'outalingé la cuisine. Il y a des gens qui épices et la normale et puis vraiment épices naïe et yokana. Moi je connais dans la recette nanga lelo na épices nanga ezala nango et les kate et yokana pe makasite ezala normal ndenga na olingela yango ezala. Voilà. Je nettoie ça. Faut qu'on pile non? Oui, je veux piler. Parce que moi la ail oyo naturel boy et ça fait que ail oyo ici ba tout ça moi j'aime pas nga ail oyo nga moko na bongisi na tuti voilà Tozokoba toujours malembe na ilubu na biso ya star mokolo lelo
Mais Star, entre-temps, nous avons tout ça. Mipandi qu'on a déjà. Ou tchèque maï. Comment? Maïté, parce que moni misuni des fois tobo ya kochango mi maïpé po e babi maïpé mo so che e kubisa misuni. Semeno yango mondo ngo chango bo e bimisa mai. So mai nango e ka ukinde na ko bakisa mai ndambo. Voilà. Merci. Ah, Fanny Massoudi a rejoint la leçon lelo. On a habité. Elle bimbo ici à la rakio qui a hier les kilos en rolam. Bon, tout à l'heure non. Tout à l'heure non. C'est la fin qui justifie le moyen. On va on va goûter la sauce. Donc au rythme, il y a Elbi Mbozi. Merci. Entre-temps Merlin, nous avons Zulara Bissowana. Maman Elbi a expliqué ça là bien. Maintenant là, nazo chango. Nakatia mipandi nangai. Je mets maintenant je vais piler muscade, voilà. Je vais piler ça, excusez-moi. Ça, je vais piler muscade. Isaka exige que muscade est là. Bon, bien il y a muscade parce que ça me souvient. Yango pe daka moi zé wana oyo le botune na début. Et l'on la zé il pèse bien ah il a muscade ça va bien et diminue zé union sur un abilo corlia voilà je vais piler pour la quantité à muscade en fait on a joué muscade de mobimba on a divisé 2 fois après on a un morceau on a divisé en sous 2 fois. Ouais, parce que par ça dépend il y a une quantité à musuni oyo zolambela. Soyez l'équipe et comme Mabé voilà. Surtout épices ba muscade on a ba ay so l'équipe na biloko kolia au kokolia monté. Ah, tout est que boutou donc on est ka ezalara. Voilà, na tu muscade nanga. Sikoyo nazo tia poivre blanc nanga. On a oui. On a poivre blanc et zokota, malembe avec la star. Donc, vraiment, Tozoko bat toujours au rythme toujours Yailubu ya star. Joyeux anniversaire encore à toi, la grande merveille Kembi Mbala. Merci à toi parce que Botama est là, il en a de plus. Ça là on peut bien, ils allera bien et ils allera bien donc. Bientôt déjà, on a profité de annoncer na bande de kono sur RDC. Tu as la rubrique na biso ya anniversaire et ça la bino bien et ça la bino de cos. Donc c'est pour bientôt. Donc autant pour la toujours donc bon anniversaire. Voilà. À toi. Nous autres poivre blanc. Bon, quand on a expliqué que tout dépend de la quantité na yé de alingelaka na biloko. Bon, on a les kate, mais ils allaient bien. Voilà. Parce que c'est quelqu'un qui peut soumettre. Donc, oh là là. On a poivre blanc et zokota. Pour tous les cannabis, tape moussou. Et ça, les loups na katia et l'ubu na biso ya star. Merlin Bilili, pour ça la bien. Natchaki ail, natché muscade, natché poivre blanc, ce qu'on a mis pour balouser. Parce qu'on a remarqué que Mipandi est ici vraiment maïté. Mais je serai obligé de retirer maï ndambo. On va obligé de retirer maï ndambo pour et tout bien. Voilà. Donc, nous avons bongo au Kobaksashu, et puis si nous sommes oui, non, bakisa. Nakocha. Et puis, bon, j'ajoute de l'eau, je mets juste un gobelet. Parce qu'il ne faut pas mettre beaucoup d'eau. J'ai mis juste un gobelet. Tokota landenge ko évoluer. Ce qui est lembi, juste na mai au toché. On a tous obligé bakisa mai teti aussi ça m'a mignon sur tokota landenge et robima. Vraiment. Ça j'aime jusque-là, donc explication il y a star la biso na ba épice naé par rapport il y a viande à ça il c'est ça, bon c'est juste comme le bicarbonate et ça pour elembisa musoni na yo voilà et ça pour na elembisa musoni
Ça se vend, c'est partout. Comment on a vraiment approprié? En fait, sur le comica na wende, au lobby je cherche épices pour les misara misoni. Donc ils savent comment t'orienter pour trouver ça. Ah, ok. Voilà. Solo na biso ezoko ba malamu mingi vraiment donc ne kana ba ke tozalaka déçu te pe tokotikala kozalaka déçu te na kati ya Eco RDC donc au rythme toujours et toza ko s'adapter na situation kitoko ya grave Sikona ko balisa po esangana. Et bon, en fait toutes les épices que je fais na tina kati na boyi ko chamu parce que to sais la cube manger. Quand tu sais la kaba épice ya cube, c'est un raté que tout a épice trop na mungwa pour éviter parce que le lot il faut qu'on évite moi mungu belé na biloko. Mungu fait à la normale. Ce n'est pas seulement pour la régime, c'est pour la santé. Mungu ezaka te pour na mutu oyo à bela kaou à ça problème attention ou quoi. C'est pour tout le monde, biloko na ko lingate mungu ezala en excès quoi. Voilà. Vraiment. Pour Kalaizara. Cube magique. Nous avons moko pour biloko eto kanango. Et c'est fini. Cause la soki, nous avons moko. Donc là, on peut dire que c'est la première étape. C'est la première étape. Il y a mi panzi na bisonde, ils ont la moto. C'est la première étape. C'est tout. Et tokotika na balusi po sangana. Après tokotika yango et toka. Après on va revenir après. Merci. Pour la étape à Liboso, bandeko balandi bolandi star na biso. Explication na vraiment explication kitoko. Donc kitoko jusque là donc ça fait quand même bien aux arabes star ou bazo expliquer biso ilubu. Pe ilubu nini. Ya repa na biso alelo donc c'est la première étape, toujours qu'il y a la deuxième étape, total est-ce que deuxième étape est la nini? Deuxième étape, nabiso soki mi pandi elembi to préparer siko ba épices wana ezaba concombre nyos na la kisaki to ko sala yango. Je vais vous montrer comment to mélanger on a champignons pour et ça la bien. Voilà. Merci. Merci. OK. Mi pandi za la moto na bandi ja obongisa ba légumes naï. En tout cas, Quand tu peux se provoquer pour dire comment mon bimba, mais moi je préférais pour il faut pas solo nous tous au monde les gens au bébé na kati mais banda boé au monde y a beau bien mais nous quand na kati ça la bébé bébé bon à piment peut-être qu'on peut se poser pourquoi à l'ongoli bah na longoli en moto poto mon tient na moto et panzana parce que le président bana peut batalia parce que nous nyonso sotende aliaka piment tu as moka kapolo tu as moi bon ya yela donc pour panzana te donc on a pignon là na kata pignon na forme quand on fait moins minene po et ça fait la moins esthétique aussi. Moi je préfère. Maman bonheur, Salaka Kawana, pour Eco RDC, c'est la classe et la différence.
émission na bino yango eloko ya banda amama yaka kotala émission na bino yango na ndenge ya télé-réalité amama Eco tosisi kokata sikoyo nazokata poivron juste na séparé mpo naza na besoin bagraine oyo akati te naza besoin nalongola bagraine de ça poivron mpe également nazokata ngo na mwa forme moko ya bien mpo ebimama esthétique mpe excusez-moi na picotement mike ya matungulu Je vais pas te laisser souffler. Kata nalobaki nalingi ezala na mwa forme moko po ndenge na olibela okosepose forme ekolemba nango très bien kolemba nango sans problème tokata concombre concombre mpe na olongola poso te parce que eza nango mabe te na osala kata juste na olongola bagraine kaka na kati na bagraine oyo parce que mpona nga nalingaka nanga yango te nakata concombre de forme ya liboso nakata ngo na milai Voilà. Mibale na katongo na rondelle. Mais ma bise que ya rondelle, quand on a besoin ya ba ni na quantité et pour perdre un peu forme. Et au perdre de forme, je préfère que les alakana net ya milai po. Na katongo na rondelle ko perdre na forme. Pour na lingi tant et kobela ezalaka na forme.
Voilà. Pour la ciboulette, tu retiens vraiment la fin tant bilo qu'on aime et là. Ndé bon importance là. Neti ndembi ndenge za bote mon na za besoin ezalaka avec na osangisa ndembi na te ndembi na katango à part parce que nous en a besoin na chango maya moto. Moi au tiède pour ezala toujours vert. Donc na okata kaka pour na chango moi au tiède liquide pour garder l'heure. Sim, escolete não penhosca. Voilà. C'est bon. Je vais préparer ça. Dans le fond, la paix. On a préparé déjà à moi après. Voilà. Faut voir comment il est, la maman il m'a battu comme un carte, il va pour être protégé à moi, pour évacuer à mon ça. Ici à moi. Okay. Jesus. Tiens, ça y pour les salades déjà prêtes.
Voilà, j'ai déjà préparé mes légumes. Ainsi ici, je vais voir maintenant. Donc on a mis les en moto. Ceux qui en ont nous prêts, tu peux faire foufou. Pour préparer déjà. Foufou nanga. Toujours na continuité ya ilubu na biso star. Mama Elbi to komi na niveau nini? Bon, to komi na niveau mi pandi ekiti, c'est ça. To kiti yango mai nyonso ekauki. To ngoli yango na nzungu na tiango na sani wana. Na ngi siko na banda ko bongisa ba épices nanga. Na bando tiango na moto. Okay. Ouais. En attendant, toujours la foufou pour to balusa. Neka obaike egolia mana fufu. Voilà. Ok. Ok. Ba épices wana mafuta bela. En attendant, ma foute so chauffer, na bando tia ba épices nanga. Ibongo to sala sauce. Ouais. Mais déjà maïbo na biso eza prête? Oui, maïbo yango yo sina bisaki na longolo déjà na linzanza. Na chi awa. Ciboulette na ndembi peza wana. Ba épices nyonso on a kata kipe eza awa. Star, maintenant soki to lingi to kutani na maïbo o to ko benga comment maïbo moko fresh o uti na o sala ngone ngeni parce que o déjà on dirait ba salela ki yango déjà. Bon, soki ni to kutani na maïbo wana so to zwa ki ondenge eza vraiment mieux makasi. Maïbo eza kala mabele belé parce que bato bateka yango déjà ba mika ko sala yango. So ebisi banka ba bongisela yo. Bon, ça peut être yo moko ko bongisa mais oza na ba raté. Tu prends ça, on met na passoire. Neti ndibiso to sel ngo tchon na passoire, oui, o tchon na pompi. Maï et coulé. Ou bo ko vandi son na maï un moment bois qui maï wana, mais moi de préférence na tchon ngo na passoire. Na tchon kana pompe et beta maï, zo beta maï, na zo vérifier kana zo tala. Tino mona pena ke teli e komi pembe mabele pende za souté. En ce moment-là, je peux utiliser. OK. Dans rejoindre parce que oh eza mube surtout. Te oh yo kutu ndeza be ou la rapende. En fait, c'est la même chose. Oh quand esi ba préparer les biso ba longoli salité nyonso ba tina linzanza. Oh wana yo moko bongisi longoli salité ti e komi bo. Otokisango to pe koma boy. Non, mon toki saté. Si bango ba sale loko dizaka mubesu. Eza non mubesu. Juste car ba nettoyer ba longoli salité mabele nyonso elongwe ba chelo na linzanza. Balambi yango te we. Balambité. Donc moto akukutana na mayebo babuki mbala moko na landa procédure wana parce qu'ils akana mabele mingi. Ils a mabele bele faut tchango na passoire. La meilleure des choses pour longa ngo tchango kana passoire ya ka vandi sango na pompe yo talaka ngo kaka e betaka mai ezole kama ezokule un moment yo tellement na pende comme propre. Au bongi so palo le on subi ozongisi na passoire o tie na pompe mai coulé. OK. Voilà. Merci la star na bandiete ma chouffe te chauffé hein. Ah oui, ma chouffe te chauffé. Banda na matungulu. Banda na matungulu. Pourquoi matungulu kaka parce que nize belé. Bon, tout dépend. Parce que depuis na banda na matungulu ezaka po elemba muke j'enlève. OK. Et on a mis plus na banda parce que oyo koko umela moi muke na moto mais matungulu umela nango na moto te. Mais apparemment e be pisa ngoze belé. On est pisa pondu. Bon, c'est ça. Na banda na nini pour na suksa na ngana ba épices mususu voilà. Pour eumela pété. Na ngana matungulu. Voilà ba tata ba mama bandeko toujours continue toujours ilubu na biso star na biso Elbimbuyi oazo meka mpe conseil la biso maïbo na mi panzi bozo mona azo tia déjà ba légumes na ye na kati ya mafuta déjà pour tourner yango pour ça la biso vraiment bien donc et je peux ko évoluer toujours petit à petit derrière la caméra je vois Merlin Noir oazo tambona ngalelo donc et ça quand même bien et ouais baki azawana donc toujours continuer toujours ensemble pour le même beat donc ça va bien elle mérite de Tandou donc zalaka yo na ville Sambrier elle mérite de Tandou zalayo pour isayo toujours elle mérite de Tandou donc et ça a combien de minutes ba onyo non mais lango te juste pour elemba kaka mukie parce que plus nous avons besoin et perdre une formité. Et perdre formité. Pour le décor à ça. Voilà, nous avons déjà c'est bon déjà. Donc on doit quand même tourner.
Oui. Oh, nakoki nanga peu qu'on mélanger, mais le quoi matungulu les un peu fragile et qu'on perd un peu forme maintenant, voilà. Voilà. Après oyo, toujours monsieur. Ni concombre nanga. Et chauffer sous moi mon pied, natia concombre, natia na solo. Et lemba nango. Mais le reste n'a aucun un peu comme mélanger lemba. Matungu des alandais fragiles, mais les autres ils ont un problème. J'enlève juste le piment pour. Puis. Donc nous sommes vert kaka to jeu le rouge te. Oui, na linga qui sauce ils ont la vert. Donc on a sauce vert. Voilà, je mets. Voilà beaucoup mon na bilili. Le lengue kani ndeko na biso aza ko chaba épice. Ah, elle me retendu au moni donc je sala mabongo. La marraine Linda Diamond, merci à toi parce que on sait les ça ma Queen Anita des bonnes choses parce que tu bétail les solo ngo ya ilubu ya start sur là qui peut belé ou va qu'ils aient initiative mo malam comme on a été ba star na biso ba pesa ka biso toli na balolenge nyonso lelo ba meki un peu ko pesa biso toli na ndenge ya cuisine comment to ko sala ba recette eze belé ou monsieur peut to eba quitter à travers mission na bino ya ilubu ya star et puis si quand même image na ba recette mususu biso tozaki nango vraiment na ba idée peut-être toyebaki na lolenge mususu lelo toyebi on na lolenge mususu et ça li pe avantage na bandeko ba mama pe bandeko basi ou basota la biso de partout pourquoi pas pe ba papa basala ka ba repas na bango spécial basota la pe quand même elubu donc ça bon voilà tochi na chiba épice oyo juste noti kama matungulu parce que la ni ko chonku na te pour et où mais on peut te pour nos colimba j'espère ba maman boyebi na mamba olamba te ibe épice o ils aura moi temps na épice ils aura non oyo colimba na banda kolongola. OK voilà oyo colimba banda kolongola oyo kolemba tokolongola e na suka nde tokomélange nyonso totie épice oyo tolongolaki na mipandi parce que na otia susu baépice mosusu te à part oyo totokiselaki nango mipandi donc c'est ça en attendant yango ezobela nazolamba fufu. OK merci. OK nayoki na mboka babeti babonda eleli sango malamu na balobelaka politiko basalaka mpe émission ya bibiya emisa losambo ejani abonnez-vous massivement abonnez-vous RDC biso mokili ekomi kotala site mokili ekomi kotala bamama bayaya baleki site ligne ya internet botala ekomi kotala RDC site nalingaka mingi oyo conception ya boss Jean Thibaut Chihuahua Bana Kinshasa, you know what it is. America and Europa, you better tune in. Catch that good news on time. Without more lemma, panica danea. We don't need no fake news. Daniel 4x4, de la presse qu'on lève la vidéo. Got the team is good. Nakananga foto yo. Nakangoya kongo elalaka
na Eco RDC. Boss John Bokiwagwa. Nazo longola comme c'était prévu. J'enlève. C'est tata bazomona. Pourquoi solo na elimbi nango te natiki na yango na moto oyo mosu esi elimbi nango j'enlève. Voilà, maintenant pour la solo, on a mon maïs pied pour la elimba. C'est pas le pété, le pied caca, moi chaleur le maïs, 2 minutes il est ici. Koba toujours na masolo na biso ya Lubu ya Star lelo Elbimbuyi to comme na niveau nini bon na longoli biloko nyonso siko nazo cha mayebo déjà mayebo yango na te na moto mayebo bakani na kango kaka si na kalingi yango parce que nyonso kalingi yango après na mélanger ah na che ndembi na chona ma eau tiède parce que na ça peine besoin de garder couleur garder juste couleur na zaki moi mai mo tiède kaka na che après na longola nanga sikoyo na roza sauce oyo na salelaki na tokiselaki mipanzi na che na mayebo voilà mayebo oh to comme so presque na suka déjà et lubu na biso ya lelo pour ça après mayebo so na sisi ali na bandi koluka ko mélanger to chango na nzungu to sangisi na mipandi to che toki pendant 5 minutes to kiti c'est fini. OK. Voilà. Comme déjà presque na suka yango pe to kanango ka ndambu soki mayebo ebele sili na zwi mipandi na che na nzungu na komi kocha babiloko nyonso mais je peux aussi kokalinga mwa mipandi ngo ta mwa mukie kokalinga mwa ndambu po ebima vraiment na nde na olingi ezala donc 2-3 minutes na kitisi na ngango esenga nango mambe belé te voilà donc mayebo je kalingama après ko zwa yango kwanda ko 500 donc ekokola makolia maboete muna pas bon oui hein, c'est possible aujourd'hui légumes au check à côté aujourd'hui pe mayebo à côté aujourd'hui mipandi au kalingi au check à côté alors tu commences à servir surtout bon so rolon na moi loso to moi makemba nde vraiment ke beto kwanga mais le quoi to lia fufu il faut moi ko sangisa mais so lingo lion net tata moi makemba kwanga et tout kokino ko sala ngo séparément c'est pas un problème. OK. Mayebo déjà izotoka na kikalungu ezalongo temps ebele mingi te ezaka justement sauce wana ya mungwa esangana na yango o na ochango ndembi na ciboulette na ochango na persil plutôt na ochango na suka
parce que nous avons besoin de sauce à vert. Nous avons besoin de couleur et salade. Ah, pour maintenir couleur ou un vert, il faut juste que nous pour un bon. Ok, donc ce qui est tout qui sont ma casse et perdre vert en angois. Voilà. Bichoto coco bat toujours. Et pas mal. Nekana Lubara, elle me rôde autant pas mal. Nous évoluons toujours donc. J'espère que les spectateurs vont être là. Au Monatin. Vraiment en saluant aussi Basso Balamba bien. Angela Chucha. Je peux nous la photocopie nanga. Ma camarade Bomo la macasse. Photocopie de son moni. Elle bite. Angela, ma copine privée. Il y a au diamant national Basso Balamba bien. Stéphanie qui pour ta. Et oui comment ça là moi Stéphanie baby na Afrique du Sud et toi Nadine Sona Bongo Basso Balamba be mibali na bango bazaka na esengo ya John Levalable John Mwamba Levalable na Bundes na Allemagne vraiment bino basi obosaka plaisir ya trop na makambo lamba vraiment tozo continuer na biso ba Julie Alomba ba Basso Balamba bien balamba bien à mon président Douche Kapanga et pas lamba mais je te dis il y a des hommes qui préparent. Il y a El Bibi Toyo Betango Penda Salango et puis ça moi bien voilà. Nous évoluons toujours. Wana Maïbo. Ok, na longola siko yango. Longola. Nazo chango à côté. Pour nacha mpanzi kalinga même pendant 5 minutes. Na ça il vraiment huile mingité parce que le lot huile huile na biso tozo saila oyo eza nango vraiment na ba condition mo ba cholestérol les olika yango na taki nanga mafuta mingi te soko remarquer kaka mafuta oyo na taki depuis le début si koka yango nde na do salela comme pandi ok et kanga mwa mokie Pona batu mususu recette okoko longola no pe mikuwa batu mususu pe boye mpanze toke soza kana besoin ya misuni koko longola no pe mikuwa mais ngana longoli te mais na koka pe ko longola mikuwa nyonso kana nga pe ko longola no mikuwa na c'est na longoli Star est-ce que koka ko ça longo pe boye sans que kalinga il faut ka ko kalinga bon wana nga yo pe ko kalinga no déjà mon temps ozo mona ngonde et toka ki ja sauce no se kaoki et puis moi couleur moko et bimineti moko kalinga mais on moni na kalinga ngo vraiment minité après na mélanger donc toka miza na finissage pour seulement après awa na ochango na nzungu na bandi ko tia ba biloko nyonso to fini ki etoki ekiti to li merci yake na nzungu ok kande na lobaki na ko kalinga ngo penza temps ebele te viande na biso ye na nzungu de nzungu o ko sangisa babiloko nyonso nzungu o kana osala mélange ya nyonso Voilà. C'est bon maintenant. Oui. C'est quoi ton tomando sala mélange ya babiloko na biso oyo nyonso ndenge. Je commence par ça. Maïbo. Ouais, je commence par maïebo.
ozwi mayebo osangisi na viande na viande. J'espère que le moni. Après ozwi ba légumes na Ba légumes nanga oyo parce que ndenge eza nango boye et kotoka nango lisu temps ebele te. Parce que pour perdre forme te. Faut garder toujours vert na biso. Toujours vert na biso nde tolobaki kotoka nango mingi te. Après na suka nazotia ndembi. OK. Mais ndembi pe okotia siko te. Te ndembi na otia nanga siko parce que ndenge ezotoka na kotia ata na 2 minutes avant na kitisa biloko. Na kotia mwa mainkie. Yango pe ngena tuna apparemment soupe oza. Kolia yango na fufu. Moi sauce ezala mwa ndambo. Wana bozo landa tokomi presque na suka ya ilubu na biso. Star bandaki na biso uta ebandeli te tokomi presque na suka. Tu peux moi cube mouké. Moi cube mouké. On a moi arôme ya suka quoi ya finissage. Tu mets comme après ce qui est coquille ou bien coquille. Parce que jusque là non tient mungwa te mais tellement que ba ki bezali ezarana mungwa. Ezarana mungwa pour éviter et à coller kataka biloko eleka mungwa. Ah na boyi tellement na lingaka o mingi. Ça résultat. Na lingaka o yebi vraiment na lingaka yo yebi na boya kotanga kombo na. Na lingaka yo mingi, je t'aime beaucoup, tu le sais. Vraiment, je ne peux jamais manquer dire merci aussi à Jean Thibaut Tiboaba, les boss de tous les boss ya banana et oyo. Alors ça toujours ba Elbi Mbouyi ba salaba, tout ça qui na télé-réalité. Le tokomi na Elubu ya Elbi Mbouyi, voilà. Merci beaucoup à toi mon boss. Oh, tu as toujours pensé à nous pour nous faire du bien, donc je ne manquerai jamais te dire merci. En attendant, toujours continuer. La tchéman na finika yango etoka. Je peux laisser ça comme ça. Faut que na finika pe et qu'on perdre couleur. Non, tika yango etoka nango ka boye. On a quelques minutes et etoka nango on va revenir pour total en sauce. Vraiment, c'est bon. Ah, c'est bon déjà pour la viande na biso. Ouais. Tokomi vraiment na souka ba téléspectateurs, tozo chandembi, kande na libaki. On a souka pour garder vers nango. Oui, peut garder vers nango. Dans quelques minutes tozo kitisa yango. Voilà. On a souka. Si vous voulez au soka na kitana che na kaboli yango esenga nango te et persil yango esenga nango te et toka. Donc soka na kitisa na che na kaboli na ngabino. Donc vous qui fait ça sur combien de temps? Même 2 minutes seulement. 2 minutes déjà. Là ton côté makato zelango. Pas de problème. Donc na beta pour nous oyo eleki awa soko respectango ne ozwa résultat ya ilubu ya Elbi Mbouyi. Vraiment touti musika ezaki facilité pour na biso pour na kosala ngope. J'espère que bolandi to bandaki na kosukola mipandi to tiango na moto to cheki ail muscade poivre blanc na ba épices ya mike kaka ekotaki. Après deuxième étape tango elembi to kitisi to bani kokalinga ba le légume na biso o to zaki na concombre matungulu to sali piment vert to sali quoi encore solo et na suka to ndembi na biso bo komona toujours na finissage et puis na persil na biso to kotia soki ekiti pour na décoration ya biloko to nkolia bilo na biso kande to lobaki okokolia ngo na makemba okolia ngo na kwanga na loso ko tona lipa okolia ngo na fufu biso pona biso lelo to préférer kolia ngo na fufu. Voilà. Merci tokozela kita peto meka ilubu ya star ya mokola lelo iza na Elbi Mbouyi to meka to pesa résultat na bandeko balandi ni ka izara na obaki voilà tchakité hein quand to sali cube je pense que ça va déjà aller pour na ndeto lamba to yebaka
toyebaka nde na tie boye esenga nango suku bakisa mungwa te surtout vraiment mwana molai parce que apparemment bino bana baluba mungwa pena na biloko pena mungwa koto wana tozala te yango mutu mosusu akolamba biloko na ye mungwa eyokani nango normal mais mpo na nga na mona ondire eleki mpo tomesana nango mpena depuis bomoi ataka pondo ezanga mungwa or ke peza eza mpe malamu mingi mpo na santé lelo nde tokomi kocomprendre ke eza malamu mais avant bato baluba balamba biloko ezanga mungwa mais lelo oyo so okeye chez un médecin akoconseille yo kutu koliaka biloko ezanga mungwa te mais liaka biloko mungwa eza normal eleki te mais mungwa ezala na se sucre mingi te mungwa mingi te mpona regarder santé esengaka tokomobela attention tokoliaka liaka bamungwa ebele voilà rapidement tozokenda déjà tokitisi biloko na biso ok ni yokocha légume wana légume ya suka ok awo na nazocha oui nazocha yango tomoni pena vert ndenge kaka ozalaki na posa na tolingaki ebima voilà ensuite totala yango bien na table oui tozokoma sikoyo na table toservir tolia et bon appétit na biso batonto okoki kodedie recette opa nani yango nde makambo osala nsima na suka merci rapidement alors dédiant déjà pas Anaclé Kodia le silencieux d'or merci à toi coup de chapeau bas comme dit le français toi qui dans la table toi ba siko situation ndenge opesa aïe makambo wow donc tout ça déjà sur table na elubu na biso lelo na habité maman et ça la malolenge nini surtout moi tu sais des fois moi j'aime pas servir pour me mettre la quantité d'endenga lilaka em suyo pour le babulu na nyos OK local babi droit na mupaya yo bandai moi je vais prendre ça va ba tata ba maman bandeko ngana meka déjà lubu na biso kolé yango pe na sala bino suite mais faut na la jaquette pour mambo isa moi bitumba hein comprendre nga il numéro de tandu mambo ngela arabo se fera diandang pour permettre bien maman c'est au bon de là oui pas de problème si ça comme ça on va payer nous te rendons grâce nous te disons merci pour la nourriture et nous pesibiso yesumasia ngolo ya komona yango yo ndo salaka bato ya yezonga ya mingi bisika yoti kanisa ya peba Nitinga lokwa na lambi boye vraiment revient na ngate. Balika ko lambi. Na yoki na mboka babeti babonda eleli. Rukutu. Sango malamu na mazui ya bato. Ebesi Eco RDC. Balobela kapoli. Asala tape émission ya bishima. Émission Losambo Ejani. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Eco RDC. Somos Kili Ekomi Kotala. Eco RDC, somos Kili Ekomi Kotala. Eco RDC, somos Kili Ekomi Kotala. Eco RDC, somos Kili Ekomi Kotala. Mama bayaya baleki, site ligne ya internet Kotala. Eco RDC, somos Kili Ekomi Kotala. Eco RDC, somos Kili Ekomi Kotala. Eco RDC, somos Kili Conception ya boss Jean Chihuahua. Bana Kinshasa, you know what it is. America, Europa, you better tune in. Catch that good news on time. Without Molema, Fanny Gadalea, we don't need no fake news. Daniel 4x4 de la presse congolaise, verdict, your goddamn team is good.
Nasananga kotoyo Nasango ya Kongo elalaka na Eko RDC Boss John Chiboti Wabwa tokomema bango kaka kokende bango kaka boy tokonyata bango kaka boy tokopina bango kaka boy tokokimisa bango kaka boy umela yoyo Eko RDC umela yoyo Boss John Chiboti Wabwa umela yoyo. Vraiment, c'était bien. Et le bon Star Star alelo, toko bina suka, to cholia, to tondi. Ngavana sa l'évaluation, non jonction malo pas dans moko. Comment tu trouves? Ah, rien à dire. Toko chapé commentaire et bé mi wat bota na biso kuna. Ba ba lo malaman pe msi bina bien té. Mais iratate, c'était bien quand on tolo baka. Tous à basi on la ta pantalon te fond de teint te maquillage te tous à basi oyo na cuisine paye rien à dire. Fille à théâtre moi on a quand même ce qu'on a début ça fait mal n'ango supportant au thé fille à théâtre ça c'est et puis elo qu'on a et baby c'est la biso réputation excusez caché fille à théâtre théâtre ça la monté théâtre ça musala le quoi musala nous na théâtre nous avons des licenciés. Na théâtre tous na ba gradué na théâtre tous na ba diplômé na théâtre tous na pena ba tout oyo nzambe azo qui peut-être difficulté moko boye moi Merlin quand de tolobaka théâtre za musala bazo baté théâtre eza musala oyo neti babiso ba oyo ba parents balingate mais tellement que na lingango mingi na théâtre na perda beaucoup de relations aussi. Na théâtre aussi, il y a mon grand frère, notre né, Didier Chéri Zaloba, à Msala Passe-temps. Et à Msala Mobizala, na venir Moulaïté. Si c'était le cas, na bakanga école, il y a art, de bakanga. Mais le cas bakanga, il y a donc ça qu'ils ont venu, ce qui est sérieux. Parce que nous, son avis est en bolaka na sérieux. Ce qui est sérieux, sérieuse, tout va aller bien. Même na classe. Sans autant que sérieux, rien va marcher. Na vie à mon tout normal boy. Na vie à mon tout non son avis non pour marcher, il faut toujours être sérieux. Arctic Star, est-ce que tu peux évaluer tout le bref par rapport à recette nabiso, ça l'on peut bref de façon que tu me choisis sur nasuka à comprendre bref né to comme ti a. Merci l'andignon soya pourquoi lelo ya ilubu ya bastar. Tolambaki mi pandi na champignons, na ba légumes au to saïla ki lokola concombre, matungulu, to saïla ki solo, to saïla ki ndembi, to saïla ki persil, to saleli lisusu na de champignons voilà mayebo au to loba na lingala. To bandeki lubu na biso mi pandi to sukoli, to tchena moto, to tokisaki yango na ail, muscade, to tche poivre blanche, na comment je sais pas le terme m'échappe on appelle seulement juste les autres dissoudre viande to tchaki yango et toki ebeli to kalingi yango mwandambo mi panzi na biso mwandambo ba légumes na lifino to kataki yango na forme moko po to perdre des sels yango te to kataki yango na forme ya milai to kalingaki yango l'une après l'autre après na suka to yekosala mélange ya nyonso ndembi na ngai na boya ki échanger couleur na kati ndembi na tchaki ngoma au tiède pour izkalaka na couleur nango après to tchang vraiment na finissage na persil pour izala toujours na couleur oyo no balandi nyonso balandi to liango na fufu kande to lobi soki yoza besoin liango na makemba na pomme de terre na loso na mapa na kwanga kando yo komona mais pona biso hein ezate pona muloba mais pona biso to préférer ki yango na fufu voilà. Merci mesdames et messieurs, vous avez compris hein, Nengue Star na biso a expliqué vraiment petit à petit ba étape nyonso to lekisaki utane bandeleti siko to le vraiment ngai na koloba kinale biloko nanga na li mi pandi na le fufu na ye na yoki ngo vraiment malamu pe ngapi na découvrir malamu ba recette mususu oyo na yebaki te. Même chose na yebi ki la marabout mais na yebi ki ba okutongo ilamba mina ne mususu ameme on dans ne tout le monde sauce vert ni sauce tout le monde sauce vert
a préféré qui eux à la vert que non tomate. Star to comme na suka et a le bout la star ya lelo. Si vous avez un mot à dire par rapport à Ningetoleki, un mot pour na Eco RDC, un mot pour mon boss Jean Thibaut tu vas voir un mot pour na ba fan no batala ko pe mbote pour to kabwana mo kola lelo. Jamais Izanga, merci Nanzambi, ou apisa bomoi, ou apisi biso makasiya, tout ça la msala lelo. Je ne manquerai pas dire merci à mon boss, Jean Thibaut Chiboabo. Merci pour cette opportunité encore de penser à moi. Ndeba fan bozo senga toujours tout ça msala pembe ou apisa elbi ba chance belé pour les lonas à la star. Merci à toi mon papa, vraiment je t'aime beaucoup. Je t'aime tant et tant beaucoup. Et à notre président il y a groupe fait de l'amour Samalej Balobi Bilé Lende, mon VP1. Mon VP mobile la pembe propriété Lobaka, Romeo, la dit Romeo. Na banano ça fait de l'amour, une grande famille la fait de l'amour. Mbote na bino ça Julie Alomba, Julie Alomba vraiment ya motema. À toi Marcia moi Karit Bowe. Vous êtes tellement nombreux. Chacha moi si à Mwinda Boya côté là, À toi mon ami perso maka si falo comment c'est mbingebele elbimbu moi c'est mbinga kande to Lobaka. Fani Masudi yanga Fani moko otala po juger. Fani Masudi moi c'est mbinga Mimi Kabe ya moi c'est mbinga. Na Eco RDC mobimba auto fêté plus de 10 000 déjà. To comme il a plus de 10 000, to ça qui na 10 000 mais nzambe na biso abundela biso tongo midi pourquoi to leki déjà ata ba oluka toujours ba supprimer ba luka ba sala nini ba pirater nzambe na biso maboko pembe to za likamba mutute vraiment le Eco RDC leki non déjà 10 000 to so fêter yango c'est samedi sivement to za une grande fête vraiment à toi aussi mon papa ozo zanga biso fallait ki to mona yo to sepela vraiment le Dieu qui console o abundela kabatu akolongi so malgré banguna ba koma 10 000 fois banguna on est toujours ensemble. Je ne manquerai pas à saluer na ba nyonso balinganga ba fan o bo soutenir kangai o bo za toujours là pour me soutenir bolela elbi mbui bolobi et moi c'est à de la perle noire à boya na côté là elbi côté là te pour couleur wana ça ko bien. Je ne manquerai pas mazouta mazouta ya elbi mbui vraiment olobi na ngai elbi ne manque jamais à koboaka Rita Taylor Matondo na Autriche, Alain Francima Ngema na Canada, ata John Mwambale valable, balobi John Mwambale valable ya ozo manke biso, Nadine So na bongo ya nga camarade perso, Angela Chucha camarade bongo na photocopie Elbimboyi, so na bosa niye ezali sumu, Christelle Mavinga, Mavinga urbain, à toi Blaise Francisco, J'avais na zanga yo talaka yo zaka sala ba bien belé Bruxelles Maldini na yo na linga mingi na linga kayo yebi. Je t'aime tellement que tu me fais énormément du bien, je t'aime beaucoup. Et à mon petit garçon Merdi Bonkata, moi na oya pesanga Valère Ozala maman, à ma grande famille, à ma maman oya prenanga kolamba Jackie Mayunga oya salanga lelo nazala obo mona oya na kota na nga école moko te pona yeba kolamba. C'est grâce à cette femme là oya okoksa 61 ans d'âge, elle est toujours en forme. Nzamba batela pese susu moi 30 ans liboso potoza a besoin na mingi na baignon so Dani Milandu ya Dani Milandu na Allemagne. Vraiment merci beaucoup, merci énormément à toute Vini Vini, je vous aime tant, voilà. Merci mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui, l'heure de séparation est arrivée. Et merci pour la attention na binobo, c'est vrai que depuis le début, si siko aussi ici na binobo comprendre bien avec Elubu Star na ngai Elbimboui, il est qui malamu après c'est ma détail vraiment te comprendre ce que leçon na biso ya recette na yo asali biso mi panzi na maebo. Donc il est qui vraiment malamu. Un grand merci à mon boss Oyo Azalaki wana dès le début kolanda biso, un grand merci à vous. Un grand merci aussi à ces grands messieurs, Anakli Kodia, les silencieux d'or, avec Léonti Kodia, Monté Malaye, Bazarazara Bam, Balipo Salarabia. Merci aussi à vous. Merci à Agnès Luboya. Des bonnes choses à vous aussi. Merci à Sabina Bouka, Léon Boma, Mokondi à Autriche. Et pourquoi pas dire aussi joyeux anniversaire à toi, la grande merveille Kimbi Mbala. Merci à vous. Linda Diamonda. Marina Solo, Bazarazara Wana, Sephora Diandangu, donc ça l'a bien. Et merci aussi à la Queen Anita, des bonnes choses à vous. Émeraude Tandou, la ville de Sambrié.
numéro de Tandou, la ville de Saint-Brieuc, Zalayo, la petite sœur, Christelle, toujours la ville de Saint-Brieuc. Tout ça ici, ma soeur, la bicho, il y a le long noté, on a déjà, Bimbouyi, tout ça ici, bicho Tasuka, Tolobara, vraiment, mais on va bien au Moro. Ah, Nabosa. Non, c'est le capotoli ensemble, hein, Maman Evelyne, African Queen. Le numéro de LB, contactez-nous, appelez-nous, faites-nous vos remarques. Na plus de 43 97 577 30 50, plus de 43 97 577 30 50. Appelez-nous, faites-nous vos remarques et puis ça bien et ça la bien. On dit tout ça là, musala. Na suka na biso tolobaka libanda na Yesu bo moezalite. Bon moezalite lobaka. Libanda na Yesu. Bon moezalite. Au revoir. Au revoir.